quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singé, Bongefezo, Ngalano, Yasika. Avant que Bandele Tongame Vonga Yasika, il y a un moment que Congo Yasika, il faut s'imposer dans Kata Mikili. Congo Yasika, c'est super. J'adore le Congo. Salut à tous nos internautes qui nous suivent partout dans le monde entier à travers notre site www.congoyasika.net. Moi, c'est votre présentatrice, c'est Sariane Lukusa, de votre émission Quelle est votre opinion? Comme vous voyez, je ne suis pas seule, je suis avec nos invités. Donc, le Mona Bango, on a développé l'émission Nabiso. Sans plus tarder, Topé Savango Maloa. Bonjour, Président Modion. Bonjour Sariane. Bonjour, Président Guéjon. Bonjour Sariane. Oui, merci beaucoup. Et sans plus tarder, maintenant, on va par tout le monde entier à travers notre site www.congoyasika.net. Tout bandi na Président Modero. Président Modero, maintenant, on va partout, vrai nom na yo, Isakanani. Nga botamata on a komi oyeba makambo na yebi ke babenganga Modero. Oh. Obotami tango komo oyeba makambo bakomo benga yo Modero. Nga na kuti kombo wana déjà ke nazaka nango Modero. Kombo na yango wala. O papa na yo na mama na yo tango baboti yo bapesi yo kombo ya Modero. Nga nazo ebisoti. Ta baboti ngai na komo koyeba makambo nde na yebi ke Modero ezaka nga. Donc na Modero. Ah bon. Internaute boyoki hein. OK pas président Guécho. Président Guécho. Il y a ça vrai non na zakanani. Vrai nom nanga eza Ingangi. Vrai nom nanga Ingangi. Parce que je suis mongala. Vrai prénom nanga inde Gelor. Tika kombo ya Guécho euta wapi? Kombo ya Guécho yaka tanto kolat, hein? Ba tu so ba benga Gelor, ba o ba intime, ba pire ngai trop ba lokata trop Guécho. Ah, donc sur l'andé bi mo tous les Gelor, ba Gelor ke belé na ba Congo na biso awa, ba benga bon pe ba Guécho. Donc après tomba bon Gelor Guécho. OK, donc kombo ya Guécho euti na théâtre té donc ba minde ba pesa yo. Na théâtre té euti na ba ami nanga ko ba pesa nga kombo ya Guécho. Tant on a eu au na théâtre, pour nga na bandi théâtre nanga et pas qu'à présent Modero. Donc le groupe Oyo on a travaillé comme acteur simple. On a travaillé à l'Académie des stars de Modero Totokani. Ndenga singa blanca reconnaît pas ko jouer na kombo wana ya Guécho. Mais na baksa ka Guécho Spawn. OK, merci beaucoup internaute monsieur voilà donc na plateau tozana papa na mwana. OK. Président Modero, tu connais la place au Vandara? OK, d'abord dans la Lemba. Donc président Modero aza mwana Lemba. Né grandi na Lemba, toteki ndaku tokomi na Njili, nazokoka Njili te, naza siko na Lemba kaka. OK, ba parents baza avec. Ba parents bakufa. OK. Et ya Modero na famille oza quantième na famille? Naza mwa liboso. Po na papa nga zali na 3 femmes. OK. Na mosi misatu na mwa liboso. Na mosi na ba kote kuna nazali oni zela. Mosi liboso bana nyoso tu bakufa ya mibale, batika mibale. Donc le troisième côté père na biso. Donc ya Modero yo moko oyebi non te so za 40e na famille, on dirait 3e. Éclaircir internaute même so ba à travers notre site www.congoyasika.net. Ba ye ba oza 40e. Kanisa kenaza mwa liboso, mko père dayaki na mona bala miso babimaki. Ba grand frère na ngai. Yango na osa kalki po miso ba daye, ba miso ba tikali, on osa kalki ndeto tikali nga na 40e donc na 3e. Donc à vrai dire, oyebi te so oza 40e na famille. Yango na oyebi na 3e batika mibalo batikali ba ya na ngai. Ya pa ba miso azatina lo banoni. Tango lobby, non. Tango lobby, on dirait. Hein, ben internaute. Et ça, à lobby bien, on dirait. Donc, dans le lobby, on dirait, c'est qu'il y a vraiment la position sur qui. Moussousou, on a gagné Angola, Sango Yogani qui a confirmé, Namoni Bembete. On a tué, on dirait. C'est bon, président Modero. Donc, pas président Guécho. Et président Guécho, c'est biso. Yo, au Vandi Wapi. Non, mon Lemba, na Lemba. Oh, binon soma na Lemba. Lemba. Lemba, né grandi à Lemba. Né à Lemba, grandi à Matete, Lemba ici. Et tes parents sont en vie? En vie.
Ma maman était Mbambo en vie, mon papa Jean-Paul Ingangi en vie toujours. Ok. Et dans ta famille, tu es quantième? Chez mon papa, je suis 7e. Chez ma maman, je suis 5e. Ok. Tozongi pa ya modero ya mode. Batu mingi na Congo, na Kinshasa. Babula ke non bato basala ka théâtre surtout bino artiste comédien ke botanga te yango bopona musala théâtre ko biso ya mode otangi wapi petite fête na yo soko expliquer ba internet na studio bolanda biso ba yeba nasali école gardienne na ngai epai ya tonton Moulonso nayebi ke bato ebele baolanda ngai na minute oyo bayebi tonton Moulonso napesi bango banostalgie lokola bamenya lokola bamenya lokola bafoya lokola baalexi madwale napesi bango banostalgie vraiment baraisonner Moulonso école gardien chez tonton Moulonso école primaire na Saint-Augustin na Lemba Foire école secondaire na Saint-Théophile wapi epai nde diplôme ezwaki na Saint-Théophile nalingaki nakende na ista nasala électromécanique kaka na préparatoire na Sainte ntango na Sainte nakomi nango futela moto nasendaki ntchiki po père afashaki mabe so batyenga lara na ngai ya ntchike ngai nafuteli na ngai Minerval chéri po mwana bato wana kala ezalaki obebisi mwana bato po lelo ekoma nango normal kala ezalaki obebisi mwana bato donc loko ozongisa mobimba moya kozongisa mobimba ezalaki kaka kino mwana bato okchiki nekatami na 4e natangisa ti azwa diplôme d'état esala bien lokola art mpe ezalaki kaka na makila depuis mon enfance nanaki déjà kokende korepete na commune ya Lemba kuna bamama Pauline Nzongo baza korepete kuna bamindondo babombo fifi mpo wana bana Lemba bana korepete na commune ya Lemba bapélagie tanti pélagie aza en France tanti pélagie donc batanti pélagie wana donc motion na yebaki art esika azali nzambe vraiment abatela ye donc depuis bon mois parce que père anolinga te makambo wana on peut pas suivre deux livres à la fois ou bien chic ou bien makambo wana alors wana zaki mwana ou bien makambo théâtre il y a théâtre Sariane yo kende OK ou bien makambo théâtre tango sikoyo ayi kokufa nde pourquoi ara ngo zaka na nzoto yango moni nazosala ngo. Ok, merci président Modero. Et toi qui pas président Gesho. Président Gesho, batu mingi balobaki no théâtre eza musala bazoba. Na théâtre eza musala bazoba, batanga te tout ça yo ko loba nini. Yo biso pe soki yo tanga petite fête na yo na ba école le café. Théâtre est un métier noble. Donc tout le monde musala bazoba, mais là musala basela ngwa département ya art dramatique tina ba ina. Donc pour nous ça suffisance que ça bazo baté donc autant ngelango le rôle à métier surtout mutualingi à professionnaliser ngo mutualingi à connaître en profondeur ndi bago tangelango. Donc moi nga personnellement na celle petite primaire comme le roi mutunyo surtout les études secondaires na lekina bakona na tangi na Lukeni na Sisi Lukeni na Saint-Théophile na décroché diplôme d'état na ngai na complexe scolaire Eden. Après Eden je suis parti à l'INA donc gato na yokota parce que na 4 fois na diplôme d'état mais n'a pas non pensé que ça théâtre parce que mon papa déjà me disait à nous ça nga bana en psychologie na campus na maternelle unikin et à ma grande surprise tant na longo maternelle zongi Sulemba na yo na vie na quartier le président Modero asinga bina ndeni yo pe na kuta sko que moi bato ko blongo na groupe bani ninga pe na bi venga pe ko na linga ngo fona kota na kotite mais je suis diplôme d'état na kati académie des arts. Je me suis dit, na boula mata campus, mais eloko na moni yango kitoko na moni simbinga. Na profité de l'occasion na kenanga tanga na ina. Mon papa ne voulait pas cela. Boya qui fort. Hey, non, ça c'est perdre de l'argent inutilement. On a insisté qui na qui payé, na qui ina wana ça art dramatique et maintenant là donc celui dans l'homme c'est décroché diplôme d'état na na interprétation dramatique. Donc ce n'est pas de eza eloko mo kibiso to zongo sentiment na lingi art na ko tangango.
mais biso na ina kuna isa solo mo parce que elo mo koma muto ko mo ngasa so atangi na ina ndenge ya professionnel bi mambo théâtre wana yebi nyoso ti yamba lo biki président quelque chose à différent. mais oui première condition pour attendre ina kuna lo bango première condition pour faire de l'art tu dois avoir les talents net président modèle azad un talent au départ donc tu dois avoir les talents en comprend parce que le théâtre c'est un appel au benga maintenant c'est dit que tu wana ça non makila tu wana tu ko bakisa siko aux science to ki ina to bakisi moi science donc au départ il faut dans makila eza iné. Donc moi, j'ai fini aussi en interprétation dramatique à l'INA. Merci, Président Guécho. Internaute tout beau, à travers notre site www.congoyasika.net. Hein? Maurice Premier, le Diego Cao de la presse congolaise. Hein? Oyokit. Hein? Na batunyo tout beau quand ça non bata théâtre batanga te boyoki. Ya modéro asa intellectuel et puis Président Guécho intellectuel. Et tous ceux qui sont pas Président Modéro. Président Modéro, est-ce que Tokoye, Banab Internaute, partout. Président Modéro a marié. Président Modéro a célibataire occupé. Président Modéro a célibataire occupé. Mais vous en avez ban? Si, non, ban. Na musala ya théâtre, na bana na yo nanda étant que papa. Relation ça rende ni yo na bana. Quoi papa nyo sona bana nanda unaza responsable. Rien à voir na maman théâtre. Maman théâtre za na kata scène. Sona bimi na scène na Modéro za responsable. Mwana ya Modéro ya liboso ana 26 ans. Okay. Donc Modéro atangisi classe mwana siko na mito za ndo mbali na. Donc Modéro c'est responsable. Vraiment président. Toto liemwe mwana. Moi c'est Libala, mon libosu ya président Modéro, moi c'est Libala. Ok. Oui, président Modéro, question sous. Président Modéro, aux un groupe non, n'est-ce pas? Oui, Académie des Stars. Mais ça total bien groupe nayo, et ça vraiment na bon, dans le bandé ça total bien donc aux a beaucoup plus dans zonding que na groupe nayo. Pourquoi? Non, Mikolo par la grâce de Dieu, na groupe ezoleka na éviter son akotanga nga pour zaper chaîne moko internet. Groupe ezoleka na SPLisa et pas na Natakaza. Donc vraiment monde au découvrir Batala au découvrir Batala et premier film yango on a joué pe na ba président Guécho. Donc il est vraiment lokola abima ki penza na kolata ceinture noire ndako ezalaka toujours ya ye azonga anela na bareko nyonso to ezalaka bafilme nyonso ezalaka ye atournaka po mais oui tango oboti mwana pe aluka sala ye foyer donc problème à motu te film ya liboso na tourné Baptiste tout bazali po bango do baza ba fruit vraiment Académie des Stars on a ça qui appelle la bango ya jouer donc nazana ese petit na groupe. OK. Et groupe ils ont évolué bien. Très bien par la grâce de Dieu. OK. Président Modéro, tant tambola na nzela bana ba benga Modéro de fois moi ya une année 2 ans Modéro na mikolo na bana batno so babelo Modéro et ça rondé ça c'est chez nous so OK na neti na France au monde ba benga ka président na bango monsieur biso awa na chez nous donc star balongolaka monsieur wana ou bien papa ou bien yaya il faut ba benga ye na kombo. Même président de la République na mona biso oka discussion monguna ba osaka ba bengi na kombo bon so buto benga Modéro vraiment comme on mona ça c'est chez nous donc c'est normal donc ça c'est donc et pas na yo na ibitende ba na mike ba benga ko Modéro donc ça signe impolitesse ou quoi? Non ya on a zo biso que ça signe impolitesse te bana na ba kuti bongo biso moto benga ba kofi yo lo mide mais Kofi Azavie face à face on a benga Kofi te mais na point mo bona discussion mona Kofi aleki papa we ma papa aleki Kofi o ba vie na ngai ba père na ngai c'est quoi
question nanga vraiment eza boye nakoyebana na yo modero bana ya mike bamoni yo areconnaître directement ke modero esalaka ndeni ko bakenda koleka na nzela baobelanga partout na bana ya mike modero non question nanga ezalaki bongo olandaki bien te bana wana ntango babengako basalaka baimpoli te te wana yo nde moto olobaki ochange siko question lokola ochange question c'est ce qu'on a répondu yo nde olandaki question bien te président nayebi te vraiment grand réalisateur soki akosala intervention mpo namoni ekomi lokola discussion Jimmy Mwaka balobi le grand réalisateur Jimmy Mwaka Sariane teke yo question tunaki mabe yango arépondaki yo bongo sikoyo ndenge ochange question yoka mpe réponse nango nakobandela question nange ezalaki boye nalobi ya modero ntango olekaka na nzela bato baobelela yo modero na bana moya mike peut-être une année 2 ans aobelela yo modero komo impolo eye koya na nsima ntango yo olobi ke non eza culture na biso nayebi te so président kesho contredire ngai ntango olobi oyo na tu nyonso yo omonaka bango baimpoli parce que olobi ke non eza culture na biso na libanda babengaka bongo te question na nga sikoyo eza boye ntango olekaka na nzela bana ya mike baobenga yo modero na mikolo na bana osantaka ndenge nini ebandeli ebandaki kosala mwa digidigi donc makambo yango ebandeli esala mwa digidigi na mesala nango na mesala nango vraiment na mesala nango par la grâce de Dieu na mesala nango ebandeli mpenza ezalaki mwa digidigi donc ozokoka ngo te mais na mesala nango sikoyo na mesala nango o makambo ya kobenga nga eumeli na ezwita na mesala nango comment nous trouvons normal na mesala nango même na quartier sika na vandaka même na commune sika na vandaka donc okobima na porte kaka boye mwana mo mpe moke abimi mpe voisin abimi mwana voisin abimi ya 2 ans okakaka bonjour modero bonjour donc na mesala nango. Merci président et toqué pas président Guécho il s'abonne sur internet voilà on est partout dans le monde entier à travers notre site www.congoyasika.net. Tu es marié président Guécho? Non marié. Ni fiancé, copain, copine? J'ai une proposante. On est une proposante. Donc, donc, Guécho, mais je ne suis pas encore marié. Donc, bientôt, là, je vais Guécho à Bali. Mais j'ai déjà une proposante. Et tu as les enfants? Non, pas encore. Donc, on a ça effort. On propose de dispose. On a ça effort assez que pour éduquer banana vrai, na bota bango na mwasi moko. On a bien pour un peu éparpillé pour yobiga. Non, c'est fort. On a même l'homme propose de dispose. Donc, on a quand ça jusque là dans la beauté. Je sais que président Guécho, avantage nini aux zones dans monde théâtre. Open ces personnes qui ont matin au kufa, tina au kota pena la lilita ba okunanga antique théâtre té. Non, les têtes nous a rendu célèbres. C'est ce qui est important yangwana. Donc au moins tu les gros les placements inaperçus sur le côté bah reconnaître facilement. Et c'est ça donc avec les relations. Donc mais ce qui est important, les théâtres au moins m'a rendu célèbre. Donc j'ai bénéficié de la célébrité on a Ozali, il y a métier nangai. Donc on peut ça. Bon, bah des avantages. Des avantages, nous avons choisi ces métiers. Peut-être pour notre pays, conjoncture, et c'est que les gens ne se retrouvent pas pour l'art. Comprendre, le gouvernement, ils doivent reconnaître les artistes, c'est surtout comédiens. Parce que peut-être dans notre pays, les artistes sont des musiciens, et non pas les comédiens. Donc, ceux qui vont mettre ça la marque, on a vu sur le souci Mamikolo, le gouvernement s'est imprégné dans le Masolo, ministère de la Culture et des Arts a eu en charge l'hôpital de piraterie côté de Mboka. Excusez-moi, tout le monde sur internet pour combattre la piraterie. En passant, j'ai sali dans Natakaza, donc Yobika Kana, Bino Pe, le Kolabatasik, donc ça nous fait un grand plaisir. Ce gouvernement continue à produire biso, il y a beaucoup de la piraterie. Biso au moins to koma ko bénéficier na ba o ezali droit d'auteur na biso ya musala auto ça tout à rémunéré par le gouvernement peut-être que ça sera autre chose. Donc moi bah des avantages c'est ça qui on ne se retrouve pas comme tel non c'est la peine les foot yani nangai donc et puis ça maintenant que nous avons choisi les métiers on doit toujours se battre c'est un peu ça.
Mais nde boloba que non bata théâtre bozaka un peu négligé ba ki pa mingi ba musicien mais na mona ba musicien ba kendaka ba prochaka ba politicien ou bien ba kendaka ba luki ministre à culture. Est-ce que bino moko bata théâtre bosi bo vanda bobi que non to que luka ministre à culture pour na art pour na makamna biso to sala ka ba aider biso na ba piraterie na makamna sondi ngozolo. Parlons d'un coup de moi, qui n'a pas gambo, tous ces martelés place on a été. Pour nous, on a dit n'a pas vie, ba présent Elombe, ba présent Masumu de Brendé, ba Yarok Bokabela, ba vie on a tout. Ils se battent aussi pour ce que je dis là. Ba se battre pour Nango, ba se battre pour Nango. Moi je vois. Non, ça viendra après donc même pour une personne avant Makamusu, après l'art viendra après. Donc il y a des bango di selon plan de société na bango ndi ba oublier basala. Je vais repenser mamba ah les gens il y a ces gens là qui se battent pour na mamba art na biso. Ah ils appellent ya ko kita na kata mboka na biso parce que ba même ba konza mboka ba s'imprégner na outil. Donc c'est aussi parmi les visions de monsieur le chef de l'état soit repenser nango un jour donc arizo kaka izo moi émergence na kata mboka biso ba umsu peut se retrouver d'une manière ou d'une autre. Okay, merci beaucoup, Président Guécho. La petite Soussou, un grand bonjour à mon boss Maurice Premier. Hein? Balobi le Diego Cao de la presse congolaise. Bonjour à toi, mon boss, et Monsieur Patou Mombo, là où tu es. Grand bonjour à toi. Posons que pas Président Modero. Président, et comment bana nyonso baliaka mingi, to batu nyonso baliaka mingi, hein? Baobenga bango kara. Modero, ya modero, ya modé, Paul ya mingi. Oso yoka ngo j'espère. Et puis tango yoka ngo ça ronde. Namona kaka personnage Simba. Personnage Simba yango ezu ampleur. So personnage yango Simba qui te banga ba zapper ngo no mona ke no ah. Longola o ali akaba fufu. Mais tant que personnage pendeza qui travail moko bien fait, so muta moni yango, il faut luka atala se perdre yango. On comprend? Ma papa ka bana te na ba papa musu na ndako bakomona bango modero. Esika communauté congolaise ezali partout dans le monde. Motonyo salaire mingi babenga ki modero. Et donc namona ke 8 personnages simbi. Kolia na yo wana président modero. Ezalaka na ba spot publicité ande to monaka na ba théâtre beti na ndako penda modero penda so telie penda fufu penda e osala ngo tina ndako bien ezalaka nde totala na TV. Ya modèle liaka na ba publicité na ba théâtre ou bien ça vraiment tina ndako penda modèle liaka ndenge wana yebisa na internet na biso wala na biso ba yeba moto atiela nga fufu aza pembeni awa aza musika te soki na okosa oyebisa yo yana bamiko mosusu mpe olamuki na vraiment kate okomi ntina 3 boule to olamuki na vraiment kate okomi ntina 3 boule mpe olia yango surtout soki alambi mpo nga nde tozalaka na concurrence ya makambo ya kolamba il faut alamba makasi mpo nga nalambaka fort donc soki alambi nalie boule moko na ndambu ye moko acomprendre ke damase oyo erate mpo soki damase eza ntina dikoche nasalaka sentiment te nakendaka nango ntina 3 boule mais nako exagéré wana ya télévision ezalaka vraiment comédie quoi wana nabakisaka bacomédie nazo koexagéré mpo esala mwa elengi na public oyo azotala ngai donc modero aza personnage modero aliaka bongo ya théâtre modero aza responsable donc totokani vraiment oyo non na nga modero aza responsable aza na bato ebele na nsima na ye so abandi kolia bongo vraiment eoza mwa mobulu aliaka bongo te wana ezali na scène nde exagéra. En tout cas bainternaute na biso boyoki donc ya mode na ndako aliaka na ndenge wana te ezaka nde na scène ndasala biloko ndenge wana e président ke tokomi kochite presque na fin nayebi te mwa liloba quoi mwa liloba suka et surtout mpona site na biso nde toyambi bino lelo eza première fois mais ezala dernière fois te et puis liloba moko koloba mpona bato nyonso to baolanda biso na site na biso www.congoyasika.net www.congoyasika.net en tout cas notre maîtrise. Il y a boss Maurice Mokulu Premier, le Diego Cao de la presse. Maurice Mokulu Premier, le Diego Cao de la presse, car Andengé Sarian a le bien, nous les confirmons encore de plus. Donc voilà, en tout cas, nos très sincères félicitations pour la site et coup de chapeau à toi Sarian, Andengé Yambi sur l'émission et monsieur l'équipe très pépélé en tout cas. On a remercier peu d'internet qui est branché pour notre la OSA émission Oyo.
notamment Ambro State Diasunda, Papa Five, ils sont nombreux, Wilson Bambo Bokinda, Elfi Jongamboyo, Napesi Mbot na Naomi Bongeli, Napesi Mbot na Charlène Beyoncé la Congolaise, Chancel Petite Sœur Naïd, comment Christian Ilunga, donc Belé, donc Boza Trou, Napesi Trou chez la Kabengele, donc Baleki Moi Trou. Ida Mangana, cheval Nangola, donc Mboti Ayo Peto Masanangai, cheval blanc, donc Basalam Meleki, vous voulez dire que moi belé tout en attendant trotté, donc on est là ensemble. Naba massa tout bas comédien, vous êtes tellement belé, mon attend à venir sur tous les qui, et donc Ezate, notamment Gianni Five, du Chikapanga, 2 minutes, Hans Luzolo, donc Fatou Miracle, Baza Belé Kuna, Ciara BBC, donc Domazé, donc Baleki moi et belé trop, donc na pesi bino tout bambo te ba ona bosani José de Londres sida bilele na tio salama trop donc baleki mo belé trop na linga bango tout pas. Merci beaucoup tozonge pa ya papa hein président Modero président tokomi na suka et moi liloba na émission de toyambi bino na site na biso www.congoyasika.net. Un mot à dire quoi? C'est vraiment une émission. Na sepeli na émission donc vraiment boss Maurice Premier et le Diego Cao de la presse Maurice Premier le Diego Cao de la presse congolaise. Diego Cao yo nde muto découvrir makamango vraiment tala ndenge ko découvrir biso tina bisika totanga vraiment en tout cas très bien dit mon boss en tout cas. Merci vraiment na émission. Merci na public oyo a 8 ans à la nanga. Nem susu na ibi communauté mais il y a 8 ans à la nanga pour se pela nanga. En tout cas ici ka Zali na PCA. Merci. Merci na vie nanga bobo bokole ye bureau za la likolo western na se makolo na ye nyataka western union. Atina mundele patine langa code mais vie umeli. Ba message na pesi très umeli mais vie na ibi to ngo sala nga surprise a bis na boma. Merci vraiment na Venanga Yokas Yondo force terrestre balobi ye mutabongisa kelamba donc elamba teza nango mapolitano soki Yokas Yondo lati e komi ko bimalwa yoji existence venanga Yokas Yondo venanga Roger Yondo vie ata ilimi tapelo benga te yo ebi masolo vie petit na yo yeyo leki nanga Charlie Mboyo camarade à Bombez, l'attaquant des pointes, Charlie Mboyo, chez la Kabengele, Mère Bafwa, Passi mon pété, Agnon Tété. Ngaye, bienvenue Ngiandu Chodo, Yobazaro Bengo Timothée, Ngande Paul, Tala Lelo Poto Nenge Kaboli Biso. Maître Gunther, Masolo Nyon Soto Solo la Maï. Masolo nyonso de solo la mai. Vraiment maître Gunther. Ouais. Clément Bakuba. Vraiment bamota trop Clément Bakuba. Na koti na Lyon wapi pai Eric Bokolo ya fongole la ngai porte pona mona engambe putu arme automatique. Putu engambe Stone quoi Vita Trésor. Exotique boutique chez Sims, garçon élégant. Na zongi na Paris pona yeba na kosilisa na les bogards de la ville de Paris. Franck Moulet. Dans ce pétélé, il y a Prince Yaweli Prince. En tout cas, ma master na tout ça à théâtre sur la boîte bibliothèque za lisum. Bino bobi porte mutafongola nga za Fatou Miracle. Après en sous le sol la zunga na tolo akitinga na genou atu nanga pesa passe wapi abwakeli apo abwakanya ona tolo a contrôler terrain abwakeli Gianni Fay Jana Taliango abina osuku sango pa mutu na ye duche abwakeli ngo duche duta ngo zongo coup de tête de na Suisse et pas Sida Bilele 2 minutes en tout cas Sonia vraiment Domazé Ciara Sami Mokili, Fiotingoma, le grand scénariste. Fiotingoma, Yoyebi, histoire va changer raté. Fiotingoma, donc, na ba comédien Nyon Sobaza na Mikili, vraiment bambota trop.
En tout cas, et merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent partout dans le monde entier. Ndé Bolandi biso à travers notre site www.congoyasika.net. La bosanité nga pe no pesa ba mbote na nga na bandi na liboso na Maurice Premier le Diego Cao de la presse congolaise. Yao yango na mo boss. Balobi Montréal Jimmy Mwaka. Yao yango na bosanité Gradimbodo, na bosanité balobi mal intentionné quoi. Jires mon boss. Bambote na yango wana na bosanité monsieur Patou Mumbo. Balobi ya Blaise Aling na pesi bana tout. Il y a Oslo, Hollande, Biso, Banatou, il y a Norvège, Bambote, Nabino, Yangon, en tout cas, et vous allez brancher toujours l'émission Nabino. Quelle est votre opinion? Vous allez discuter en tout cas, et bye bye. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singé, Bongefezo, Nalano, Yassika. Avant que Bandele Tongame Vongo Yassika, il y a un moment que Congo Yassika, il faut s'imposer dans 4 Mikili.